me nanga ngopo zoom la trop. Patrick yebisa nanga na ba F3 ba zoom la rapport nani. Tomonaka biso to finga kanambe aridi polite kanambe mota finga e lokola nga azate. Mota finga kanambe lokola ngai azate na mokili na se amoi. Yo moni kanamba ngoko baki Rwanda kanamba vana bona ba general Etumba ba Andre Kibuta ba Nemi ba Obemi na ko babibo boketo ka finga biswale boko loboma boketo basala ngote to bunda po kanamba pesa pesa munu passage to tia ba pression ba rosimu ke chibanga ba kufa bolingi vérité te porani bolingi vérité te biro bobaki boa bata makasi biro bobaki ke boye bo comme ça Congo allemand d'Afrique Oyoki elenge ya Congo tapelema non nanga ngopo zoom la trop Patrick yebisa nanga na ba F3 ba zoom la rapport nani. Tomonaka biso to finga kanambe aridi polite kanambe mota finga e lokola nga azate. Mota finga kanambe lokola ngai azate na mokili na se amoi. Yo moni kanamba ngoko baki Rwanda kanamba vana bona ba general Etumba ba Andre Kibuta ba Nemi ba Obemi na ko babibo boketo ka finga biswale boko loboma boketo basala ngote to bunda po kanamba pesa munu passage to tia ba pression ba rosimu ke chibanga ba kufa bolingi vérité te porani bolingi vérité te biro bobaki boa bata makasi biro bobaki ke boye bo comme ça Congo allemand d'Afrique. Pierrot Louara au se défendre kitoko courageux au kangi de béton Liban ba force du progrès à poto. Vous croyez que yangone ko kangisa biso monoko nazo tout na bino béton Liban Europe. Vous croyez bon c'est pas babeti Pierrot Louara nanga yewana botoli bino mboka kuna M23 yewana azo menacer azozwa d'ici 2 semaines à 1 semaine ouvrir kokoya makasi na bino pa la biso mboka yango wana Équateur eza abandonné, Bazaïre abandonné, Katanga abandonné, Bandundu abandonné, Sud Kivu, Nord Kivu abandonné, Ozaï Kindu, depuis au na peuple congolais bamonaka mbongo te. Mbongo komi entourage na famille na yo. Moyibi Fabi Tshisekedi miyibi. Toi tu crois quoi intimider Pierrot Louara ube boketu abo Fabien Kisadika ube bibi kapi ngomne to bunda kawana tozo bande konanga biso to komi histoire na makila ya Kimbangu makila ya Lumumba kasa Mobutu toko banga yo Félix Tshilolo lati ba veste tozo mona boy yo na Belgique tango zala olekanga na ba veste yo peda Tshilo tango zala kiao olekanga na ba Weston bino pena sa sous la Congo boko vivre ba congolais ne moto batikeli o mabele wana o sakana na mboka na biso o to tie Franki Diongo Claude to tie batonaliste boketu vous croyez bino na beta Liban Belgique est complet la moto tala bon betanga masasi na kufora bokane mais bokaboy à tout l'ambassade de Belgique na France na kotumba yango tout boya kosimba kaka oya Pierrot butozo kene na bino likolo to mema bino likolo bon sekala na ba congolais o bazo banga kabino bana poto bazo banga kabino motateki mboka moyibi fête à mariage na mosino 10 millions de dollars 3 jours 10 millions de dollars 3 jours peuple azala maya komela te obomi réside des eaux porte à réside des eaux la maya forage à Mabulu bonsoir maman Lydie Demine Jacques Serge Ngo Mambote bino tu bambote bozola nangai
Thierry Okito Mbote, Meshak Gims na Lona Mbote. Bande Kunangai. Nous sommes déterminés. Pour Bozo Karabi sauter. Biso Tolobaka, Ngai na Lobaka chaque jour. Nazo utilisé la comme les cas par-ci par-là. Et pas David Mombele, nazo dénoncé. Fabala, nazo les pas Fabala. Chaque jour, na commandé ça. Toujours, ça vient en vérité. Mais peuple, mon corps a une émotion. Bonsoir, n'a qu'à pour l'émotion. Bonsoir, général Bon Mabata. Ngai nazalaka à chaque jour. Ata bato continue balé na koloba. Na koloba. Na kaso ya ba Congolais te. Ngai na banga kamuto te. Ngai na. Oui, allô? Bonjour. Ouais. Moindo Zangi. Moindo Zangi, boni. Bon, bien, comment ça va? On va bien. Na ozala bien ndenge ni leki na ngai. Situation ya mboka ya ese na bengi opo okoka koklesili nga situation makama mboka koma ekoki kosalema mboka na biso ekweya bobino bozali bana obobotami na mabele wana bino na bagilet paluku ba mbusa na mwisi qu'est-ce que se passe? Ah ouais, situation est quand même moins compliquée, très compliquée. En fait, yo yebi na kanisi ko na zone ka direct te na zone ça la situation pour comprendre encore bien. Donc Kagame Kagame ndenge a infiltré armée na biso, hein? Avant départ ya Kabila a préparé Kibamba Kambonyoso pour que juste après départ ya Kabila ça a déjà annexion à territoire. Donc Azara qui n'a objectif à cause du territoire ya Rutshuru, territoire ya Masisi, territoire ya Kalehe na territoire ya Walikale, annexé ango directement na Rwanda. Sikoyo ningi Azara qui na ba soldat na ye ya Rwanda bao baza na FRDC, hein? Na ba niveau nyoso ya commandement na FRDC batiaki bango presque déjà na ba position ya est, hein? Pour que aussitôt que Bitumbezo banda bazwa directement parti wana bakomisa ngo comme une partie ya territoire ya Rwanda. Na plan wana azana appui munene, surtout aujourd'hui l'appui de l'Union européenne. Donc l'Union européenne ezaba baza vraiment simanaye. Grande-Bretagne na France bangonde baza tête de peloton. Bao baza d'accord na plawana oyebi ba minerai à 3T. Ba minerai à 3T, c'est-à-dire que coltan, cassiterite na wolframite, grande concentration mondiale na yango ezaka na espace wana. Territoire ya Walikale, territoire ya Masisi, territoire ya Rutshuru na territoire ya Kalehe. Donc yango contrepartie. Sikoyo ta omoni tango président akomaki na nini, hein? Avec ce qui s'était passé, bango bakanisaki que bon, en tout cas cette fois-ci bazui boulevard pour na kozwa biloko na bango wana bazwaki. Tango président balukeli bango, hein? Yango wana ba activer plan B dans la précipitation. Donc plan ya bitumba dans la précipitation. Mais bon, malheureusement depuis tout ce temps-là, dans notre ville à kokite, il y a organiser armée, hein? Pour que l'armée à l'intérieur de l'armée. Allô? Oui, Nazoko très bien. Lekdango ningolo bapo nayoka nengo zoloba. À l'intérieur de l'armée, ils ont batoyo ba. Donc, il faut qu'à biso toya koleka boye, to voyer boye, à pied levé, pour bien comprendre. Oui, leki na mone kataki.
namoni kati Ntango biso tokoti na gouvernement omoni après départ ya Kanambe après départ ya Kabila ngambo tunaportaki division tokoti na gouvernement mbala moko nga na suggéré to intégrer bapatriote bazalendo na kati ya Bitumba. Alors piloté mosala wana yango omoni si on a eu la résistance jusqu'à ce moment ici, mais à l'intérieur de l'armée, et là, je peux te dire, vraiment, Mao Bazan armée, je crois qu'on est à plus de 50% Mao Bazan encore et à Libana. Les moyens qu'on décèle Bango, c'est vraiment très compliqué, puisque sur le plan, sur le terrain, tout dans la supériorité numérique. Mais le président Songi arme beaucoup sophistiquée, tout même la supériorité matérielle. Mais sur le plan de commandement, vraiment, c'est terrible. Ce que je pense, c'est terrible. Mais ngai namoni leki na ngai. Namonaki ah ok. On a réorganisé bana puisque bon. Na kendaki kolela ka président bi alongola commandement aux Félix il faut zongisa ba whisky na ngai. Félix Tshilolo oyaki na société de l'innov na sala ba sango na ba rex okozongisa ba whisky na ngai omela. Na sondela ko ba whisky na kasaki oza na vision ya Bitumba oke muyibi kindoki okele loko zo pouvoir sans pouvoir. Ngana lia nero no Félix. Na lia nero na ote nalia enero na ote Félix Tshilolo yo mela masanga na ngai kusakala bo sakana na batute okozongisa mbongo ba whisky na ngai lunga obike komi combien mbongo na komi combien ba whisky na ngomela na valeur le komi na komba millions de millions na pesa ko ba whisky na kanisa ki ke tozana nzela moko tozobunda zokande traître collabo criminel yango moni bande kuna ngai na ningite bokota na babuzoba botikala na boza la fuka lumba lobi na po ya njili po ekatali ma esali ndondation esalimi to est-ce que ton moni ata bololo yo ya Daniel Bumba gouverneur ya munene okasa bifle okasa hippopotame birofa peuple de Dieu bakino si bozui conscience te soki bolingi kozwa conscience te bayaki po ba éliminer bino nyonso Tshilolo sumbi na balabala pona bango guru na bango ata kotaki toilette ya bazamba ya bipopo pona ye akena toilette ndako ata akena nzelo akendaki ya Katanga deuxième toilette fala kutana na lokonga lokonga nadelaka lokonga azalaki wapi aswa ye nekenenge oyo boindo wana ya goudron ata mwana na papier azuka bamatito na basangisi esika moko bandeko oyo bozomona kuna eza ndako ya Pierrot Luwara. Ndako ya Pierrot Luwara lelo ezalaki visité par babandi congolais bavisite ndako ya Pierrot Luwara oyo bozomona juste en face wana ndako na ezalaki visité lelo babeti Pierrot Luwara lelo makasi babeti pena makasi Pierrot accueilli na urgence aza maintenant na urgence donc oh bozomo na ndako wana liboso wana eza ndako ya Pierrot bato bauti soki wapi baye kobeta Pierrot lelo babeti Pierrot Luwara o bozomo na wana bambila baza ebele basopani na coin nyonso lelo babeti Pierrot lelo vraiment eza passe mais bon ndenge babeteli parce que ambulance buti kokende ndenge babeteli ye
vraiment eza pasi nayebi te Pierrot minute oyo aza na urgence Pierrot aza na urgence bandeko bourgmestre mpe aye akomi sur place aye kotala situation awa tozoloba Pierrot aza na urgence Pierrot akimaki asengaki au secours bato babimi tobimi toye kotala boye moya koyede eza te bozomona bato baza na kati ya ndako kuna bambila baza na kati ya ndako na ye batikali soki na zoome mpe bien bambila baza na kati ya ndako na ye batikali bozomona kuna donc eza mawa Pierrot abetami na 8 personnes il a fait 8 personnes minute tozoloba Pierrot azoki vraiment bazokisi ye awa na mboka na biso kwen nyonso moya olokotambola eza te bozomona kuna bambila baza kosala baenquête vraiment eza pasi baza kotala na bakamera mpe eza pasi ndenge toza awa biso baoyo tokangami nanu libanda totelemi po moya koleka kuna eza te tobimi totala na mosika me ye Pierrot si akei na hôpital voilà information toza nango bandeko mpona poko ya lelo nde yango oyo tomoni makambo ndenge eleki moyen to intervenir eza te parce que c'était chaud pour nous c'était vraiment chaud pour nous merci beaucoup suite ekozala Oyoki elenge ya Congo.